Kinshasa mbote nazana esengo ya kokuta na bino mokola lelo na présentation ya magazine na bino solo la plus mbote na bino. Chef spirituel l'église kimbangiste Papa Simo Kimbangu Kiangani Yambamaki lobeleke pa mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton na cité ya Union africaine Bozobalite. Na poko ya lobeleki plus précisément poko ya mercredi 13 mars 2024 des chefs spirituels l'église kimbanguiste Papa Simo Kimbangu Kiangani akitaki na cité ya Union africaine première visite officielle depuis ebandeli année 2024 p occasion pour na chef spirituel a présenté ba vive félicitations na ye na mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukontombolo pour na réélection na ye na magistrature suprême. Mokonzi avant-vente ayaki na kamba. Tomoni makambo nyonso eleki bien, Nzambe pe asalisi aleki yango toyokotala. To remercier. Situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo, pe ezalaki au centre ya masolo na bango, na yangonde chef spirituel l'église kimbanguiste a recommandaki na ba fidèle kimbanguiste basambela makasi pona mboka par rapport ya guerre injuste imposée na Rwanda. Toyaka na Kinshasa makambo belé. Tozope na bandimi mingi awa toyaka kotala bango. Et tolobaka tosambela makasi makambo ezo koleka na mokili na biso tozosepana nango te surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi Nzambe ayokela biso makambo wana esila bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé Kambwana epesi lokumu mingi wana ezali Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Et esengeli boyeba ke durant ces jours na ye na Kinshasa Papa Simo Kimbangu Kiangani a sensibiliser ba fidèle pour la construction ya mémorial ya Nkamba pe pour la célébration ya journée ya le 6 avril ezali koya. Le 6 avril journée déclarée par mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chômé et payé en reconnaissance ya combat ya Papa Simo Kimbangu pe reconnaissance africaine. Hey yo. Numéro 1, il y a la police assainissement, il y a ville province de Kinshasa, le major Rémi Kanza, mal à l'aise à Kitaki, na place Sainte-Thérèse, na commune Yanjile Sika, à Kendaki Kobuka, ba marché pirate et Salamakiwana, Jordan Kanza, pour nos détails. Sur instruction, il y a commissaire divisionnaire adjoint à la police nationale congolaise en charge de la ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limbande, major Rémi Kanza Malalès, fils de la promesse, numéro 1 il y a escadron, il y a la police, il y a assainissement, il y a ville, il y a Kinshasa, à Kitaki na commune Yanjili plus précisément na Sainte-Thérèse, kuna esiga wapi, ba kendaki ko panza ba marché pirate, oyo salama awa bino mogobotala modèle balabala et komaki wenze ba mesa partout batu bazali koteka awa nzoka nde babwaka basalite nyonso na bakaniveau et koma boucher boza na idete bazoteka babo arabi na kati ya terrasse atwana nji na Sainte-Thérèse musa toucher ça ma toucher. La police et assainissement ya ville ya Kinshasa et bukaki ba mesa ba kiosque nyonso o ezalaki tout au long ya balabala. Juste après, et komaki tango ya bopeto, rond-point Sainte-Thérèse et kombamaki, binomo botala, ndenge et komi propre, bokondi mateke à quelques heures passées, et sika oyo, et zalaki loko la foulou. Thérèse, c'est le salam.
Major Rémi Kanza Malalaise asangisaki lisusu ba conducteur ya ba taxi moto oyo asensibilizaki bango po bayeba lolenge nini bakoki kotelemela po na kosala musala na bango sans pour autant gêner circulation. Bokanisi esili te Major Rémi Kanza Malalaise azongaki lisusu na pokwa po na kosala constat ndenge kaka asalelaki musala. En tout cas ezalaki correct, motif ya satisfaction pour la population. Félicitations à Moutazu initiative. La police a assainissement à Villa Kisasa. Vraiment merci. Moussa Malam. On a bien pour la générale qui va libre. Ah, avant d'anaï. Avant là. Asa comme ça Malam. Asa comme ça Malam. Na sepeli mokonzi, na sepeli. Et sengeli esala makaboye oyo ezali exemple à suivre pour na ba poste nyonso ya la police bisika nyonso bozwami ba chef du quartier, ba chef de rue musala yangoyo. Ah oui, boyende zalaka général Blaise Kilimbalimba charge ya Kinshasa, Major Rémi Kanza Malalaise charge ya Bopeto na Kinshasa. Keyo Ekiri mayokapa oyo baniokola population ya Kimbantseke bakuluna bakoyaki na maboko ya la police ya Siat Kingasani 1 tozali bongo na commune ya Kimbantseke bozo badite. Tozali na commune ya Kimbantseke plus précisément na Siat Kingasani 1 ya la police nationale congolaise esika wapi bakangi bana mibali oyo bozali komona bango bazali ba grand coulouneur bozana idete réunis au sein ya Ekiri mayokapa ndenge kaka bozali komona bango boye bango nde ba mayokapa oyo ba terrorisaka population ya Kimbantseke na ndenge ya kosakana te surtout ba côté oyo ya Pont Lukiana komeka te po awa maseke ezalaka te moko parmi ba victime ya Ekiri mayokapa yeyo bakotelaki ye na ndaku boyoka lisolo ezali ba oyo baza ba miyibi baye kokotela nga na ndaku c'est la première seja kota ba soda major kote nga na ndaku bazunga yi téléphone Android bazunga yi na 180,000 francs na kati ya valisette batu bamonaki bango bazalaki nde babi kaka bango oyo babandaki baluka na sima wana bango misatu oyo nde natai na habite awa ndenge naza boye banani bakokotela nga na ndako ngonga oyo bali banga bongo pe babangi kutu te babangi te ke nga naza soda babangi te mbala moko na ndako na nga pe babani kofuye nga naza malade nautaki este awa nasai kutu ata mwana anu te nayaki soin médico malade makasi ya kotambola eza te nde nazalaka na nga na ndako ya kopema na se ya kopema wana nde baye kokotela ngai baye kodétruire mwasi mpe azalaki te mwasi akendaki na point koluka mwa savon matiki nga mobali nalai na ndako bayebai na moi to na butu kaka na moi na tongo awa kaka na tongo lelo kaka nde makambo esalamisaki bazolala na matanga bamatanga oyo baza kuna kutu nga nde kutu mpona bana kokangisa bango lisusu po bazolaka ebele place oyo bameyibi bokomanda komanda oyo amenaki baopération mpo bakweya na bango mpe atalisaki boye oyo moni oyo kati oyo bazali miyibi bakuluna na Pont Lukiana Ekiri oyo kaka bayokapa to bana moko bayokaka te soki bazwi bakati yo bazwi babotoli yo donc ndenge bazali yango moni lelo na ntongo ntango bakoteli ndeko na biso ya soda na ntongo ya babotoli bazwi mbongo bazwi batelefone nde tokite sur le terrain toke totie bango maboko nde bazali awa oyo ya moki omoni oyo suka Mobutu atikupa bleu wala tikupe ya bleu oyo Mobutu donc ye azali gouverneur donc ye nde ville wana ya quartier ya Wenzambila wana ya Kingasani 1 ye nde gouverneur nango oyo wana aza disciplinaire autaka njili soki auti njili aye koopere na terrain nde yango moni wana oyo roi meme na butu kokotela batu na kati ya bandako atiki balabala komi kokotela batu na ndako
Oyo gouverneur. Ya bien innocent. Gouverneur. Soit on bimi na quartier au monde na quartier ndenge ya kia wa population de makasi. Baza quartier mo na bango. Donc suka ya suka. Yango moni tolongoli bango na souci ya Wenzambila, kotia bango maboko tuye na bango na commissariat pour transférer bango Ipekin bakoma auditorat mabeleza la kimia population na biso o baza na secteur na biso ya Kingasani 1 bapema kimia. Donc mbuma mabe tolingi te na quartier amandi te nini te tosala oyo bakonzi basengi biso. En tout cas, félicitations na musala kitoko ya la police nationale congolaise, en particulier ya Siat Kingasani 1 na commune ya Kimbantseke oyo basali musala na bango correctement po na kokoya na bana oyo bamayoka pa boye nde ezalaka yeke yo wenze ya manzanza na ponga bi na ngambu ya commune ya Kalamu constat ya Fiston Pero. Awa tozali na ponga bi na ngambu ya commune ya Kalamu bisika wapi kamera na biso ekitaki na wenze oyo bozali komona awa spécialité na bango basalaka kaka biloko ya manzanza ndenge bozali komona boye bango bakendaka koluka kosomba batol balukaka kosomba ba congélateur kufa yango nde ba outil de travail na bango yango nde permetaka basala musala bazwa mbongo pona kosokipe na ba famille na bango awa manzanza ya sorte nyonso bamatuka bitumbeli pe biloko ya ndenge na ndenge kasi problème na bango ya liboso ezali esika ya kotekela ezali malonga te po banda balongola bango awa na période ya francophonie babomba bango na couloir oyo etondi na insécurité bashege bazalaka awa baclient moye bakota ezalaka te moi deux fois quoi au milieu le monsieur qui va là la dame de camp il s'est battu le mingi William Lamboga hadi ya caméra ba frigoriste ata jefete ata ya fuwe kufi voilà ba tegeli biso appuyer moto na pina bi balade yake comme les matières premières il faut somba quoi au travail pour les calculer les matières premières on a besoin de comment société des aragati pour y avoir na ba wele calcula soit pendant ko ya ba sona face ba belle ba tama mutu sombi abuki yango ba tolo wana nde ba waya hotel de la bino na pini oyo debloka mpona famille mosala oyo apikanana eza mosala oyo maboko oyo ofabrike presque biloko ebele ofabrike bababola babarbeki ya kotumela ambisi nyama ofabrike baarrosoir azopona koarrose bilanga ofabrike moule bakeki oyo tozolia bagato wana ofabrike mpe oyo esalimaka bamapa baplatine presque biloko ebele oyo ezofuni batono mpe ya kotumbela ofabrike yango mais mawa na biso ezali ke makambo oyo tosolodelango mbala na mbala tosolodelango mbala na mbala tosolodeya toleli deja ezolokaka tobiki eza sasi moko te kaka biki oyo kosotuve deja lelo na minute oyo na nzela eza tere oyo ebali 24 commune baministre badepute bayaki biloko na bango awa ata nde bazali kuna boye abakoma ministre abalaki mpe na difficulté mais lokola akomi kuna siko oyo amoniki no kote abandaki abosani yango alo difi yango wana na mito toyosotuve deja toya nzela sadi bisika nyonso bada kosalela batekiteki yango siko tokosa deja cascade kaka pe toyebi te nde tosala awa boye tamoso lelo lobi mpe bakotobeka mpe biso esika mpe deja te opa eza mosala oyo ezosuka biso ezosuka mpe presque bato ebele sa yango pour le moment difficulté ya mibale eza nde likambo ya tracasserie ya bapolisier awa penza pas moyen service na service elekaka na tour na yango souciat na souciat elekanaka awa na tour na yango ndenge balobi awa na micro na biso awa ba difficulté parce que mais fois baotie ba souciat délai le dérangement eza à partir ya wana
oyo akoya bauti na contener bango bapolite plus de 50 baye bakiti bandokanga babiloko okobola nango na bombe moyakola nango yakekeke kwa porte disparu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Yango nde bandeko bazali kosala awa po s'occuper na ba famille na bango. Po sa yango mobulu vraiment situation eza bien te. Eke yo. Sport à présent, 29e édition, Yalina Foot se poursuivra qui Mokola Lobby na basite et belé. Ba détail n'élément où. Pour Jonathan Ikengalombo. Ikengalombo Capella face à Valentin Nouma. Ikengalombo qui perce. Ikengalombo va tenter d'aller chercher cette faute. Ni vainqueur ni vaincu. Dans le stade des martyrs de la Pentecôte, surtout pas de but. Au terme de la rencontre Moko équilibrée entre AS Vita Club et Saint-Éloi Lupopo. Encore, il y a la solution de l'autre côté. Bakoun qui trouve son coéquipier. Oula! C'est le poteau sortant. Les deux équipes se neutralisent qui n'a ni une vierge à 0 but partout. Dans match Moko à huis clos, na compte, il y a 3e journée. Il y a phase, il y a playoff, il y a 29e édition. Il y a championnat national congolais organisé. Dans la Ligue nationale, il y a football, l'INAFoot en sigle. Ibunga Mwimba, Junior Ngoma, Samangwa. Et bah, attention, Bayano! Oh là là, la barre transversale qui sauve Farid Ouedouard parce qu'il n'est pas terminé! La seconde barre, oh là là, les cheminots sont là! Oh là là, quel frayeur, je vous dis! En conférence de presse d'après-match, les deux entraîneurs, Batalisaki Boye. On a encore un match à domicile chez nous et puis pour aller tenter de prendre enfin ces 3 points à domicile. Vous avez noté aussi que il nous manquait aujourd'hui Mpiana, notre buteur. Ça s'est ressenti et bon, on espère le récupérer sur le prochain match parce que quand vous avez votre meilleur buteur dans une équipe et quand vous le perdez, ben, forcément vous perdez aussi en efficacité. Transcende le groupe aujourd'hui n'était pas là. On a essayé de faire des changements. Bon, j'aime pas parler comme ça, mais c'était l'opportunité pour ceux qui l'ont suppléé de pouvoir montrer qu'ils étaient capables de pouvoir le suppléer. Je l'ai pas vu aujourd'hui, donc à moi d'en tirer les conclusions. Je crois que s'attendait quand même à faire mieux que ça parce qu'on avait préparé les gars dans l'esprit de surprendre le club, c'est-à-dire souvent on savait que le club allait se jeter sur nous et on était prêt quand même à faire des sorties honorables pour contre-attaquer et naturellement pour marquer dans le dos de V Club. Mais malheureusement, nous n'avons pas été très efficaces et sur les relances et voilà, on est bloqué. Et je crois que ça a été un très grand match. Le coach Abdé avait sincèrement concocté toute la stratégie tactique possible pour pouvoir empocher les 3 points. Et cette équipe de V Club, elle reste très redoutable. Nakamalondo, tout puissant Mazembe Anglebert, Azwaki, raison Liboso et AS Manié Maignon, après nul face à Dauphin Noir, semaine et l'équipe, Bakorbo et Lubumbashi, Bafongola qui marque la 10e minute de jeu grâce à Joël Béa. Attention avec cette percussion, il va peut-être percer le centre à suivre la tête et l'ouverture du score du TP Mazembe. Belle tête bien placée. Juste avant la pause, plus précisément à 35e minute de jeu, Ibrahim Keita a marqué but à break pour l'équipe de Lubumbashi. C'est bien écarté le centre, la tête. Le second but du TP Mazembe. Manié Maignon par terre dans cette première période. Score final, 2 buts à brosse. Bien sûr, c'est surtout l'état d'esprit. Je pense que je juge le global, je ne juge pas l'individuel. Ils avaient vraiment envie de gagner ce match-là. Parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'ils l'ont fait de fort belle manière, même si parfois on a fait quelques petites erreurs. Voilà, on a encore beaucoup de chemin à faire. Je ne vais pas tirer sur mes joueurs. Je vais les féliciter, je vais les encourager, les enranger parce qu'il y a encore un match à jouer et puis après on va faire le bilan de ce voyage. On a voulu prendre au moins
7 points en allant, mais maintenant on a l'objectif de chercher les 6 points. Donc ça va être encore très compliqué parce qu'on a 3 jours devant nous, donc il faut vite récupérer. Na stade Kibasa Maliba, Lubumbashi Sport azalaki supérieur, liboso ya cercle sportif Don Bosco. Malgré pression, il y a Don Bosco a kokaki koza la supériorité face à Lubumbashi Sport. Score final 2-1. Petite victoire Oyo et permettre na Lubumbashi Sport à se relancer na course na phase ya playoff Oyo. À la mi-temps, on pouvait aller au décès avec 3 buts facilement. Il y a eu distraction, manque de lucidité et puis parfois un peu de l'égoïsme de la part de... Ça n'a pas été facile, les enfants se sont battus, ils ont mis le maillot. On a travaillé sur le plan mental, heureusement qu'ils ont répondu favorablement, nous avons la victoire, bravo à eux. En attendant, rencontre entre AS Dauphin Noir PFC, les Aigles du Congo, tout puissant Mazembe Azali en tête, il y a classement partiel avec 7 points, suivi na AS Maniema Union 6 points, AS Vita Club Azali ko se pointé na 3e position avec 5 points, puis Saint-Éloi Lupopo Azali 4e avec 3 points. Et Kejo. Et c'est terminé, 0 but partout entre Vita Club et le Football Club à Saint-Éloi Lupopo. Koti Kabino na humeur ya kitoko za rappel moko parmi ba devoir na biso humour ya mokolo lelo tosika. Bana batanga na français ba finga na français. Bana poto ba finga na ba bimisa ba gros mots. Et toi dégage. Pas de moi. Putain. Enfoiré. Na soko yoka. Merde. Mais qui n'est pas radio. C'est le mal. Bana français ba éviter. Ba finga na ba geste. Allez nga finga mninga tambunzu na français do. Wana mwana te mwano. Bon merci. Numéro na bisa téléphone yango yo 090 330 090 350 33 63 090 350 33 63. Deuxième numéro 081 400 Prince 24 207. Sore tout yo kotuna bisoki. Merci. Yango yo kakabalobi bela malaria. Bukala kolon velodrome. Malade elegima kwanza na sentiment zake. So remarque mutambongo kwanza na français. Mutambongo so kwanza français zangate. Oyoga usa pique. Oyoga merde ça fait mal. Mais kene ba quartier wan. Bana français ba. Ba papa tana miso bana kwanza Saint-Andrés. Oga matondo kolole. Okene classe. Et c'est do kwanza aye ba telo bo kene wat. Basi ba kwanza ngane stratégie. Soyez moi c'est nga kwanza. Madu. OK, sans doute. Tellement ba bendita. Et là ba benda. Et banagati. Bonga na yebi. Yaya. Unangani. Nini? Elore sala nga pasi. Elore nini? Yaya sale examen de constat. Bana basi mi bala ma campagne ya Gombe Flori babunga na kala bakutani. Yaya, bayambana na français. Bayambana partout na ba niveau scolaire. Bonjour Angèle. Bonjour Claude. Ma copine ça fait bail. Maintenant vous êtes à quel endroit? Oh non, je suis à campus. Je suis ici. Par-ci par-là. Mais raconte bana basa para juba mikonga. Mi bale babunga na kala bakutani. Yaya, bayambana na ngwasuma. Oyoga matondo kale. Okoma na bana kombio. Bongo pitchen bokabwana. Baninga batuni niveau scolaire. Bango batuni niveau des enfants. Mwana 14 ans na paga joma. Na bana misak. Kota ko c'est la 30 ans. Akolega papa tabulei. Alegi rosoro na bana. C'est que rosoro abota na baduti. C'est pas ça. C'est ça. Waouh. Merci pour la confiance et fidélité à Koyeba Kebozaki tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mokola lelo fils mali nazalaki na présentation bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Israël Mouyi champion play yazalaki na sima caméra assisté na Nida Bakoupe Benilo la papa na 4B régie finale sima makipa ingénieur Yann Mike Moulamba ngai na bino tukutani mokolo ya lobi.